Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che réunion? Eddie mon cher. Mutualité Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo To tondi bino botondi mingi balandia joli sanga moko mwalelo mokolo mwa jeudi 20 décembre 2012 mokolo moko oeza liboso ya fin du monde basi kolaka bato moko mwalobi to kotala be kotala biso to salebe ba programme na biso ndenge nini to kokoba ya bomoi po programme ya liwa ba salaka te okoloba te kokufa basali bosala likambo ya po oke osala eloko boye osala eloko mosusu tosalaka be programme ya ntango toyebi ete to kokoba na bomoi nde yango biso na bino totiaka na agenda chaque mardi pe chaque jeudi to kutana na nzela radio lisanga oboko kezo ebno yuskitenge solo radio lisanga yango esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais sterting lisanga congolais stone.punt na www.lisanga.nl kuna bokuta mingi etali fondation lisanga pona koeba lolenge kani to zali na bino penza elongo na maimatali mboka République démocratique du Congo PPIBA biso ba etofandi awa to zalaka penza na activité mingi na fondation lisanga oyo radio lisanga ezali moko na kati ya misala ya fondation lisanga tolobi boye po boye bete eza bato basusu ya mangala oyo baina mboka Pays-Bas ezala baza na mikakatano na maimatali makambo na bango ya mikanda to ba problème mosusu ya ndaku ya bureaucratie ndenge makasi awa makambo eki ebele na ya banyongo fondation lisanga asunga pe bato ezala mpona intégration lolenge kani okoki kosala banzaini okoki kokende kopesa mwa baconseil pe na ndenge ya koluka komaîtriser langue ezala mpona bademande misusu lolenge pe toyali ya bato olukaka pe to misala pe makambo mabiso kasi ntango mosusu toyebaka nzela nini tolekele te fondation lisanga asungaka pe na lolenge wana oyo etali pe mboka tofandi koluka koyeba makambo nini ndenge mazali ndenge maza kokende fondation lisanga asungaka pe nde radio lisanga pe ezali moko na kati na baaktivité wana mpona kotalisa makambo wana mboka République démocratique du Congo sika touti oyo toyi nango pe besoin mpona kokoba po yebi soki outa esika oyo omiyebeli yango mpenza malamu oyo bimela soki okati mpenza racine na yo ezalaka pe mpasi po se retrouver na esika oyo yo okomi mpo kuna bayebi yo te ozali mouta okoki kosala te okota na complexe moko boye po obungisaki mouta na yo
ekosunga yo pete pour l'intégration yango biso taka pe makambo mboka ya République démocratique du Congo ndeni makambo yo kende kuna po basusu pe ndenge pe tozali awa basali mingi na bafamille mpenza proche oyo baza na mboka ya République démocratique du Congo. Donc situation ya kuna ezoconcerne biso makasi pe basusu pe bazali pe koutilize yango nano mboka yango lokwa mboka ya vacances basusu pe bazali wana bakozala na makanisi ya kozonga pe kokende koba bomoi na bango kuna toyebi ete bacode ntango etindamaka elingi oloba ete toza concerne makasi na situation ya mboka ya République démocratique du Congo. Moko te akosa biso koloba ete mboka yango pe toza nango na eloko nini, toza nango mpenza na eloko mnene makasi mingi oyo boyebi ete kuna sur le plan social l'État oyo azalaka na ye pe te akoki mpe kosala kutu eloko kote wana te. Bakode wana biso nde toza assurance maladie, biso nde tozali caisse ya assurance sociale, biso nde toali babanke ya financement ya bafond ya démarrage ya ba petites entreprises kuna ya bafamille pe baproche, biso nde tozali babanke oyo esungaka pe baentreprise yango ya mike wana ntango bakweyaka faillite to balingaka kokweya faillite mpona kotelemisa bango na capital to miyeba soki mpenza toyeba makasi oyo toza nango totiaki nano bozoba na biso ya kowelaka kibokonzi oyo kokoka kosimba te kaka po babengo prezo. Tolingaki mpenza kozala contrepoids moko ya malonga na makambo oyo etali mboka ya République démocratique du Congo. Tosalaka ndenge wana mpo akosalisa bato basusu ata soki mingi bakoloba ete eza famille na yo nde ozosalisa to osalisi proche na yo, kasi balobaka bakombolaka liboso porte ya ndako na yo na ntango osali te ezali wana okokende te kokombola nano porte ya oyo ya moninga. Soki moko na moko pe akomboli liboso ya ndako na yo esali te, baba ya mobimba ekokoma propre. Ebandaka nano wana nde eyaka kokola. Solidarité ya malamu oyo ebandi nano na famille na proche te, ezalaka solidarité ya lokuta po ezali yango nde oyo bato bayaka komema yango na niveau ya l'État. Soki biso bato na diaspora tozalaki mpenza na makasi oyo ekokaki, tolingaki kobongola makasi wana na stratégie po to utiliser influence oyo toa nango ya malonga mpona mboka ya République démocratique du Congo. Tolobi boye oyo boyoki ezala bino yesu kitenge nazongeli lisu koloba tosalaka bongo mpo akosalisa basusu po toyebaka pe ata soki oyiba koto oyo oseki po odui-moi quelque chose po awa l'État aza présent epekisi yo te po okanisa pe basusu. Likambo na koseka oyo ya bonne humeur toyebisa bino yango na radio Lisanga awa. Soki batiaki yango ezala richesse pe bolingaki komona bapays ya sud kuna climat ezalaka malamu, balingaki kozala riche na soki kaka batalaki yango ezala elema ya bozwi pe eza na ba recherche moko eutai kosalema
batalaki esengo mboka nini ina bato baina esengo mingi babimisaki bamboka ya Amérique latine pona kuna bato bakoseke mingi bato bazozana sourire mingi koleka bisika misusu. Mutuna ezalaki mokolo mwa lobi ozalaki na esengo osilikaki na likambo moko boye olalaki mabe mwa ezalaki na kati ya bamitunu batunaki mpona koyeba esengo ya bato bainango kokamwa kutu bamboka na bango ya bapays occidentaux eyaki na basimasima. Canada, Hollande eye na simasima. France kutu eye kokpeya lisusu na sima na bango elongo na Somaliland oyo Afrika. Toteyama na tango tokanisi basusu tosala ete basepela pe eza malamu koluka kosala yango ete ezala na ndenge ya koasiste ya libela te kasi ezala nde na ndenge provisoire po esunga bato bakoka pe komitelemela bango moko. Yango esengeli tokanisa mbulu ekoya po tokomi na mbulu ya suka diaspora congolaise ayeba pe force oyo aza nango oyo ndenge nini ya kotransforme yango na stratégie mpona kosala ete poids oyo aza nango influence oyo akoki kosala na makambo ya mboka ya République démocratique du Congo emonana po bayebanso baina mpasi kuna na bao baye kokufa na bitumba kuna bazali bato baza pe komerite bayeba bango o baina makoki na lolenge oyo bakoki ozaela nango basunga bango pe. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Tozali kokoba na radio Lisanga. Toza kokoba mpenza na pokwa lelo nde to lobaki ete tokoka pe kotala ndenge nini makambo maleki na mbula oyo. Ndenge nini makambo maleki na mbula oyo tokotala yango te na likambo moko na moko pamba te kotala yango na likambo moko na moko eko mema biso kaka na likambo moko oyo ekobota mosusu ekozala alors mibale. Eza likambo toyebi ete ya fraude électorale oyo esalemaki na fin 2011 oyo esali ete imposteur Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila afanda na bakongolais bazokolabore na pouvoir oyo euti à l'étranger bafanda bakontinue ko jouir na ndenge balingi po na
ba poche na mabumu na bango. Nde ye kobota eloko tobie kobota eloko mosusu ezali forme mosusu ya guerre toloba, parce que guerre na République démocratique du Congo se bandaki na Laurent Désiré Kabila te sikoyo. Eboti sikoyo nde lisusu M23 oyo ba ye lisusu na mandoki pona ko sala ete ba revendiquer ba makambo oyo bino na biso topesaki bango te. Alliance na bango basalaki na PPRD nde toyebi te soki bango bazali bato ya solo to bato ya lokuta pona bakendeke na makambo oyo. Bato ya solo pe bazalaka boye te, be bato ya lokuta nde bakendeke po baluki kozwa attention ya bato na distraction tango molai te sikoyo. Toki kutu kote ya IDPS kuna baye kolobe ete esengeli ete ba négociation ya gouvernement na M23 esalema na Kampala te, kasi esalema nde na Kinshasa. Babi ndenge bino na biso toyebi départ ezalaki mabe, eza na ntina te ya kozela conclusion moko logique na ba négociation wana. Tofandi ebe na situation ya ba crime de guerre miné na mboka République démocratique du Congo te sikoyo oyo ezali kopusana te. Ba grand criminel de guerre baza na bango na liberté, protégé na bato oyo bakosalisa guerre kuna, bakosoutenir guerre kuna, oyo bazosala te mpona guerre esila. Na tangi ba criminel yango mibale oyo ya minene oyo mpenza esengeleki sikoyo bazala na kati ya bamure mine. Kunda Batware na Bosco Tangada na bakolo na bango oyo bazo benir bango na ba crime de guerre wana. Na tangi Kagame ya Kigali pe alias Joseph Kabila oyo bafandisi ye na Kinshasa. Toko koba na mbulu ekoya ndenge tote kolobete tokoka biso diaspora ko utiliser force oyo toza nango po balobaka ba moyen nde esalaka moto. Tokoki koloba tobeti ba discours ebele na ntango toyi na makoki te ya kofandisa makambo tolingi tokokende pe liboso te. Nde soki toyebi ndenge ya kotransforme force oyo toza nango na stratégie, se totali ba code ndenge kendeke wana eza force munene oyo toa nango. Se toyebi kotransforme yango na stratégie, toko yeba lolenge kani toko kende pena na makambo, toko peze na poids na biso ndenge ekoki na ba situation ya mboka République démocratique du Congo. Nde yango eza likambo toko senga to banda nango na mbulu ekoya oyo tokende nango pena na ndenge longo bani. Awa tolobi yango boye Fondation Lisanga, point de soutien congolais na Radio Lisanga po toyebete toali pe bato toyi pe na lolenge oyo esengeli lokola bato pona to tambusa makambo makende pe liboso. Toko bakisa likambo oyo na kolobete esengeli to koba na komiyeba po yango nde eko salisa biso pona to koka ko se retrouver na bisika nyonso tozali pe tosala makambo oyo ekozala malamu pona biso. Teke ete kimi ezala esika nyonso oyo tozali ndenge tokosisa mbula oyo pe ndenge tokobanda oyo ekobanda mitu na biso nde esala solo.
Sina ebisaki bino mukolo moko te na kotelema soki bozoyemba nzembo na français. Hein? Bon na Kikongo, na telemi, na Chiluba, na telemi, na Kiswahili, na telemi, na Lingala, na telemi. Toleka. Telema mwana Kongo, bomoko na ya sambe, bomoko na kopika pende pona bosomi. To telemi samitu, mingunza maki, fena bolamu to swamba uya kokota na boboto baimboka na mosala. Tokotonga mboka kitoko koleka oya liboso na boboto mwana mboka. Yemba loyembo ya lokumu kuismwa biso mukangano na lolendo sakula elembo ya pauni ya biso mani Kongo likabo Kongo ya Bangkoko Kongo ya biso mboka Kongo wa bolingo Kongo toko pandela mabele mayo pe toko kitola bunene mwanyo toko misato ya sanza motoba elengi ya moi na suka sanza motoba mokolo mwa mukulisi salamu yakoi mokolo mwa mukulisi totele minangui elako ya bosomi oyo toko tikela bana babiso pona libela. Ya solo penza pona libela to ebandenge nini to koki komi zalisa. Pona moko malelo pona pokwa malelo to lingaki to sa bino boue. To koyokisa bino émission ya radio oyo esalemaki kozala extrait pambate to zali na ntango kokende kokoma na 20h kokisa biso émission mbate eza pe ntina oyo tosalelaki yango boye po tokisa bino eteni nango émission tosalaki il y a un an hein, toloba lelo toza le 20 décembre 2012 émission wana tosalaki yango ezalaki pe le 20 décembre kasi 2011 toyambaki Alexis Kalunga po boyoka bino moko ba situation tango wana na sikoyo bokoyebisa bino na bino kotala na penza na miso nani ayi ndoki na mboka République démocratique du Congo soki ezali kaka baye batingami na pouvoir sans volonté ya peuple te. Isabana Saint-Paul, Tokonio papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo, Tosangili Sanga. Bandeko balandi radio lisanga to tondi bino botondi mingi lisusu na poko ya mokolo mwalelo mokolo mwa mardi 20 décembre 2011 toye lisusu na radio lisanga po to kabana minongongo ya motu ya tina 20h ndenge ya bomesano de 19h à 20h oboko kezo bino suki tenge solo atako mbula ekomi na suka kasi makambo mingi mazali nde ko banda to yebisi bino boye pona koyebete ya solo mokili ezali vie o tokosala yali renouvellement ya cycle ya ba makambo kilikili nde yango wana esengeli ko baisser les bras te na tango oinano na bomoi nde yango to telemelake misala menso o to inango o esengeli to sala pe to telemelake kigoigoi esengeli mosala kasi na sincérité mosala na bosembo mosala na tricherie mosala na boibité lokola mboka République démocratique du Congo kuna Joseph Kabila ye Cour suprême à justice et confirma qui boleki na ye na ndenge ya ba fraude salemaki to esaki bino mokolo mwa jeudi
ezaki loko bango babongisaki po basala mokolo mwa vendredi pele kindenge wana pe ye mokolo mwa lelo aprete serment na ye na bo soni nyonso komona ete bakonzi ya bamboka ngo ebele bakendeki na bango te mpona kopesa ye lokumu nde yango wana ezali ndenge tolobaka ntango nyonso ete moyibi ya Dzoba bakofutaki bekpanga ya pamba po azanga eloko ya kolia nango yakanisaki ayi mwana moke oyo ya kobeta mbunda mpona bakolo babina nzoka ainde mobini ya Dzoba moyibi solo moyibi bomoni mokili mobimba soni ata soki bako soutenir ye na kuzu ndenge tolobaka na basusu ya communauté internationale kasi soni penza ya kondima kobimisa elongi na yo epai ya moto oyo oyebi pe olobi ete afraude mpona azwa esika adwi wana na baelection solo biso to na biso na soni te nde tokosala radio na biso na ndenge ya bomesano po to fraude te po tozwa ngonga ya lelo oyo ya radio eza officiel pe to mérite yango na bino balandi radio lisanga bo mérite na lito na bino ya pete bo babina ya Dzoba te tokufuta bino bekpanga pamba te po bozangelo kwa kolia nango nde to kosola na bino tina ngonga ya 20h na ndenge ya bomesano tikete esika nyonso bozwami bayeba kolanda biso na baposte na bango ya radio ezala na kati ngumba Amsterdam to na ndinga longonia na bino pe bayeba nso bakolanda biso esika nyonso bozwami ezala na nzela ya wewewe solo tondi bino botondi mingi mpenza solo ya biso Joël na Amsterdam Jade to komona mingi penza oza actif na situation ndenge koleka na mboka République démocratique du Congo solo to ko episode ba pele ko salema mingi ndenge pe to kolobana ba landi nyosho radio lisanga na tango yo ba ibi peuple ya ye ba voix ya ye volonté o ya exprimer na ba urne de ba kolobete esengeli a luka ko récupérer yango na ba manifestation pacifique ndenge tote ko kete olenga nkoi auti koloba ya salisi ya comité totoloba asasi conseil ya résistance kuna la République démocratique du Congo pona ko sala ka appel na ba manifestation pacifique pour salete ba voix ya peuple victoire à peuple et yibama boye te wana to ebisibino boye tokokoba ndenge tolobaka oyo radio poto kabola oyo biso to ebi oyo bino boyebi pe bayebanso bakolanda biso radio lisanga esalami na fondation lisanga point de soutien congolais toko emettre Patrick Ngomba Amsterdam balingi koyeba mingi sur radio lisanga pe fondation lisanga botala na www.lisanga.nl nde kuna pe bokuta soki po zali na mposa na biso na contact bokomona ndenge nini bokoka kosala biso to sungaka bato na lolenge nyonso bokomona na site na biso pe baza na lisungi po na biso pe to zali yango ezali rendez-vous ya kopesa pe kodwa tika ete sika nyonso bozwami kimia ezala tina ngonga ya 20h Boboto, Oneko, Esengo, solo balandi radio lisanga toko koba na programme na biso tina ngonga ya 20h toko yebisa bino po boyeba deja to yebisaki bino pena poso moleki mokolo mwa jeudi ete na cadre ya ba manifestation ndenge ekosalemaka na ba congolais mingi na mikili ya mpoto tofandi na diaspora Pays-Bas pe asia pandaki ya série ya ba démonstration ba manifestation ba sitting démonstration ba marche nde ba mercredi omi bale mileki na poso mbale mileki misalemaki pe na mboka denar mokolo malobi mercredi pe eza lisusu na mboka denar
marche ko salema ko bana gare centrale ya Denar ko kende na ba ambassade lokola ya ba France kuna pona ko kende ko kotisa memo pe na cabinet ya premier ministre Pays-Bas na ambassade pe États-Unis ezape na kati ya programme ko banda 14h30 ko kutana na gare centrale ya Denar na 14h30 kunande esika ya kukutana lobby pona ko banda marche solo toko koba maso na biso ape tozali na Alexis Kalunga écrivain na biso nde pokwa lelo toko sola pe makambo ndenge koleka na mboka République démocratique du Congo toko kende kotala makambo par rapport à situation ndenge ezali kuna ndenge tolobaki na libandeli awa te kuna bafandisi président na bango Joseph Kabila o toyebi Hippolyte Kanambe ndenge a yela sikoyo fraude salemi ba confirmer yango na Cour suprême ya justice ya bato moko atia toyebi sabino yango malamu kutuna kati ya ba campagne a nomaki su ba magistrat. Donc ezali kambo surprendre nango mutute komona ete basali ndengwana je dis peut-être ça qui bino to le bac pena bandia programme to banaki na biso s'attendre na eloko mo susute a prêter serment na elelo serment ya auto koloba ya Sony po naba konzi ya ba pays andinga ndingo balakaki bakoya bayaki na bango pété. Donc zanango likamuko oyo ezali penza ya kimoibi ndenge salemi wana ekomonana lokwa ba désavoué na batoyo nte tolobaki na libandela na kuzu ba soutenaka kai likambo eza sikoyo pe tokotala lolenge kani esengeli tokoba na masolo oyo ndenge tolobaki na libandeli démonstration marche ya lobby na Denar na ba pays européen ko sa makasi mama na likambo ina mboka Kinshasa toko kotsanano ya biso Alexis Kalunga na lisolo et bongo tokoba na mama na masolo. Bonsoir Alexis Kalunga, boni esikozali. Bonsoir, monsieur l'animateur. Foyo linga va benga journaliste te. Na sepeli mingi penza. Na pesipe bonsoir na bande ko nyonso bazolanda biso na moment oyo. Eloko liboso na lingi na o confirmer bande ko na trichete pona okota na radio. Effectivement, il y a solo aux en raison d'engo lobby bande ko balande radio lisanga Alexis Kalunga a trichete pona akota na radio parce que alandi ba procédure penza ndenge zalaka a bengi biso peto trichete a bengi pona akota na radio po asola na balande radio lisanga. Solo bayoki baebi transparence pezali et zappé en direct ndenge tozo so laboyer bokoki ko checker na ba site na bino internet baebi sur boza numéro na eboko benga boko kazo occupé toko ba masolo. Donc merci beaucoup na sepeli mingi po tricherie mutu ezana nini ezo kisamboka na biso soni na période oyo tricherie yo kisi Congo ezongisi Congo sima mingi tala kaka eza élection ya liboso esalemi na monde ba bulletin de vote circulé partout mututu amoni yango peuple akomi ko bundisa ba tricheur ba fraudeur miibi peuple abeti batu e akokoma lisusu ke peuple azwi ba bulletin ya oyo penza esengelaki atie na kati ya ba urne ba afficher ba papier ba PV ezali mais ba kokoma jour à proclamation ba bit non eza candidat à peuple mutu a gagné te eza mususu tricherie lisusu et akokoma ti ba continuer ti na ndenge to kokoma na moya lelo ba bengi batu bandimi koya mais batali kaka ba vite eza soni mingi e koya ko créer le biso na ba problème place to vandi tika ye moko kufa na ba makambo na ye batiki na ba tricherie na ye eza non événement yango moni déjà partir ya lobby. Je crois que na Denar il faut première démonstration et salema pour na kola kisake siko tozo kende vers le 23 pour peuple a démontrer que non la vie n'est pas là-haut bazo même balingi ba même abiso peuple a si asala ki choix na ye
talaka ndenge mboka Congo etikali malili depuis ce qui combien de semaines. Yango le 23 peuple na kati ya Kinshasa il faut telema ba kinoise na ba kinois il faut ba telema ba démontrer que eza ba charwana te eza ba nini te non c'est le peuple qui donne le pouvoir peuple asi pesa ki pouvoir na mutu mususu oya bengami na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango lelo moni pouvoir il y a tricherie, eza isolé en tout et pour tout. De l'intérieur comme de l'extérieur, peuple azo landa makambo bazo sala kuna te. Et comme ya ko benga ka batu ko pesa batu mbongo po ba kende ko assister na ba makambo non. Toko ki jamais kondima ba makambo ndenge wana yango démonstration ezo banda lobby na denar message ko za la lancer. Tozo continuer ko benga bande ko bazana kati ya Kinshasa puisque makambo nyoso sikoyo dernier coup de sifflet zo salimande na kati ezo beta mande na kati ya Kinshasa. Donc ndenge bako se mobiliser vendredi pour ko kende ko assister na prestation de serment historique puisque Congo ezo koma histoire moko boy donc nanu salema te. Yango ko salema vendredi à na kati ya Congo. Solo ndenge lobi eza mboka République démocratique du Congo nde sika dernier coup de sifflet et betama pour bokonze ko fandelama nde kuna epeto ebete papete Tshisekedi azali kuna aki ko sala makambo nyonso to ya élection kuna na ndenge sengeleki pe a gagner kuna na ndenge sengeleki kasi fraude électorale nde ko salete basuso ba fraude ba ti bokonzi na bango na corruption nde zo fansa bango na ndenga ki moyibi boy kasi basusu bako kanisa lokola masolo yo masolo ya pembeni masolo eza pe masolo ya kati ya mboka po eza na ba mama oyo basili ko telema pe bakendeki ko sala sitting na ambassade ya États-Unis ezaki mokolo mwa lobby bakendeki kuna bakotsaki memorandum na bango bon bazo benga bango ba mama yo opposition pona nini tout simplement parce que baza pour pouvoir ou ezalité mais ce sont des mamans congolaises oyo bazali pona vérité na élection pona transparence et pe balingi pouvoir ezali pa ya moto yo a mérité yango batika fraudeur te a fandawana parce que ye azana makasi na manduki ezali eloko yo bato balingi te nde makambo esi ebandi ekozala soni soki batata bilenge bakoki kolanda pa oyo bamama oyo batite nde yango likambo ezali wana ezali likambo appel esalami mokolo mwa vendredi et sengeli kolakisa ete peuple nde azali souverain ya biso Alexis Kalunga toko sola na yo boye okoka koyebisa biso na bokuse mokolo mwa vendredi ekoya 23 décembre eloko nini tokoki ko s'attendre nango na ndenge ya bilulu na kati ya Kinshasa. Bon, oyebi avant na kota na studio na ba habitude na ngai et puis c'est recommandé na mutu nyonso il faut se renseigner aux contact na base pour oyeba état d'esprit ya bato eza ndenge nini c'est-à-dire ndenge za oneza événement moko ko salema na Congo bato bakouta eza lisusu te ke bato bazolongwa bake ko sala concentration na limité non c'est-à-dire bato bazouta sur les quatre coins ya Kinshasa po bakende kokuta na sikoyo na kati ya stade bazouta gauche à droite o se représenter dans le bato ya Ipen o bayaka nzela Selembao bazo ya Kitokimosi Selembao tout ça baye bakutani na bato ya Bandal bangiringiri bandi ko kende bazo yemba bazo kende ko installer mokonzi bato mususu bazo uta banzela ya jebe kuna bauti bakitambo banini bazo yemba bazo kende po bakende ko installer mokonzi bato balingwala Kinshasa barumbu bazo kende bazu ba avenue nyonso wana bakasavubu ba lombo makiadi
bazo kende ver batu bazo ya bazo uta limite sikoyo batu a changu talaka ndenge bayaka na changu wana nzela nyonso boulevard wana bako occuper yango bako kutana na batu bazo uta lemba matete batu bazo uta barigini kuna bangaba bazo ya na université tout ça koyemba na koyemba donc ekozala benda bika na kati ya Kinshasa yango moni lelo bavanda ki boye ba musu babeti na ba siffler babi match eza vendredi et sali esengo donc bato bakanisa ki événement moko esalemi na Kinshasa lelo eloko eite kaka mbuta Mugabe oya si abele liboma muto ayaki yepe toyebi ndenge be ayaki pona makambo na bango ba diama bani toyebi pe ndenge be election lekaki na mboka na etango salisaki toyebi ndenge be election lekaki na mboka na ye Suvangira ya ganyaki ye yepe aza tricheur. Un tricheur ne peut aller soutenir qu'un autre tricheur. Voilà. Ba mususu ba tricheur mususu ba bangi ba bia soki na meki ko kende ko reverser. Parce que ba mususu oui po ba mususu bazoze la pe ba sa ba election na bambulu ezoya lokola ba ngola wana. Eza année prochaine ba mususu inde ba bi non peuple nanga ko yako lamuka. Tika na vanda nanga tranquille. Donc événement eza o ekoleka vendredi. Yango moni ba manifestation o ya diaspora ekoki jamais ko stopper. Il faut continuer puisque isolement o Kabila souffrir nango lelo. Coup de pouce outi na diaspora puisque ba gouvernement surtout ba gouvernement occidentaux va se sentir interpellé puisque bango pe ba na problème na opinion publique na bango principalement belge na opinion publique française ba gouvernement ba comme na problème na banani puisque bato banda ko s'intéresser na makambo ya Congo te ba ko comprendre il y a quelque chose qui se passe oui yango moni batali ba bi non to kende te tika to vanda na biso hypocrisie to bandi ko kata ngo malembe yango to continuer na mobilisation. Il faut pas sentir que toza wana to yebi ndenge ba manifestation ça le magana na occident. Ils nous ont appris la démocratie. Pourquoi toko sale langote? Ceux qui m'ont triché, il faut dénoncer que m'ont triché, to sale yango. Oui. To sale yango. Ba tu nyonso ba observateur nyonso. Biso to invita ki bangote, muto invita ki bango za pouvoir organisateur yemoko Kabila na batunaye. En fait bato ba soutenir ba élection financièrement eza communauté internationale parce que bango moko ba financer ba financer ngo oui non place ezaki nango correct te makambo balobi ezaki correct te siko biso to salani tikali mobiliser jusqu'à ce que victoire et kozonge la biso na maboko abuo pia tant que nini victoire on a bako rétablir en côté eh ben le pays restera aussi militarisé. Oui. Ba militaire mais vie eza nangote. Il y a solo ndingo lobby action na diaspora na ba pays occidentaux il faut ekoba parce que hypocrisie zape makasi na communauté internationale tane tsiko ndenge bako lobela likambo ya internet ezala libre po ndenge bamoni bako komisa ndenge révolution ya Egypte bandaki na Facebook soko tali siko pona Congo baza ko banga soko tali même na ba média na bango ata bango moko ba politika awa baza toujours ko banga na likambo ya Congo ke peuple akita na balabala bobangi wana kasipona nini ezali epa na bango ndenge moko na ndenge ezali na pouvoir o ezali en place ozomona ngo ndenge ni oyebi bango balinga te peuple a ko finir par ko kita na balabala. Le peuple azokende pacifiquement bazoyemba na banzela babibiso tokei na stade kaka ndenge tokendeke match vita imana wana mais peuple siko azokende prestation de serment eza événement bato bauta côté mokote bayaka de partout bazokende kokutana na stade ne événement oyo président Etienne azo provoqué na kati ya kini bo oya koboya événement wana
c'est-à-dire il doit provoquer ce soulèvement populaire oyo bazo redouté. Donc ce qui balingi soulèvement populaire mais batika batu ba kende na stade ba vandi na ba grader batu ba yembi mokonzi a prêté serment et puis a pesi ba ligne directrice il y a vie nouvelle ndenge ko banda na Congo vendredi. Ba Cour suprême de justice ezalaka lisusu te, c'est-à-dire on va c'est la République qui va na yebite tolo bani République a sikezo banda na Congo. Ba miyibitu libanda. Bato bazalaki banda ko kanisa ke Congo wana ekomi lokola loterie lokola bakasi ala wana. To bango tout soki bazongi na ba Boston kaka ndenge Roger lobaki akende ko opérer ba obèse bazakuna bazozela bato malade na États-Unis. C'est son boulot, il est spécialiste en ça. Pourquoi aller embrouiller les cartes au Congo? C'est triste. Événement à Congo talaka ndenge na dépendre yango vita imana finale soki match ya suka ya Liskin tala ndenge ezalaka ambiance nini ememaka bato bautaka bipai na bipai mandalala banini bazoyemba match ya tembe yango ekosalema Kabila ke ba blende mais peuple azoyemba bi lelo biso na stade ekoyinda ti benga bato na Kinshasa bapeselela yo surtout bandeko bazokanisa ke événement moko esalemi lelo elingi entame moral na bango na bi non bandeko bon c'est laisser abattre te eloko moko eleki nango te bobenga bandeko baza na kini bakoyebisa bino makambo na uti koloba awa bato bakouta bipai na bipai ambiance suka oyo atikala jamais kokendela match ya vita imana occasion ekozala faire na kati ya kini. Oui, tozara toujours na difficulté na monde na tango yo batu babandi ko appliquer ba norme na ba valeur oyo ba bengi démocratique oyo ele kaka mingi na légitimité ya pouvoir na ba élection na mandat oyo pouvoir azui d'après constitution ndengezali pona ko luka ko kata pouvoir wana na katikati raison soki ezali inconstitutionnel et zalaka toujours bobmaka uma batu bakobima hors la loi mais likambo esami na République démocratique du Congo ezali likambo susu parce que ezomwana mutu afandi as fraudeur batu surtout ayebi donc pouvoir na ezate pour ezotenir na on eloko mokote batu bayebi Cour suprême eza corrompu eza batu na yatiaki loko aseni ndenge pe eyaliwana donc eza nzete moko bakoki ko secouer à tout moment et quoi nango parce que eza coup d'état en quelque sorte mais eza des coups d'état potolo basiko bien parce que tozolo ba makambiente tozolo ke nango on dirait que vote salami yabi mais ba non eza coup d'état basali na mboka République démocratique du Congo eza et sukika na niveau ya tricherie mais lokola ba tangi Cour suprême de justice munoko na ba corruption na intimidation parce que ce qui va bien ba salanding sous eza ba vina ba on est en jeu donc corruption intimidation nyo surtout en kati ezali coup d'état nemte salami pour même badwa njoli oyo ya MLC o azana seni sokotali même ba déclaration nae to ebipe MLC ndenge fandi wana na opposition constitutionnelle et lo onini basal tisiko na ba loi mingi ndenge leki wana batikali ko bloquer yangote bazo quitter basal tant il fallait ko voter pour na ba loi ou ezaki mabe il fallait au moins bala ki sa basala ba démonstration que eza ba loi ou eza malamu te mais bango babana se contenter ba quitter na salle pour batika majorité présidentielle baleksa ba loi wana ndenge mo pesko bazo konde ko soutenir njoli na bango et bongo ba contester ba résultat oyo kaka nini organisation ngo ya njoli na bango ngo oyo azobimisa na ndenge ya ba fraude donc ezali pona ko lakisa que ezali coup d'état omoni ezali lokola moyibi oyo azoyiba na mikanda aza moyibi ndenge moko na muto oyo akeko yiba na étalage na magasin mais oui et loko bango pe basala eza coup d'état o basali na ba papier eza ndenge moko na batu basaka coup d'état na minduki ndenge bango pe basali ezali coup d'état parce qu'il faut que le bango ndenge ezali ozomona il faut to koma histoire na biso moko ndenge na lobaki yango ndenge pe lobaki histoire na biso photo koma yango biso moko oyo esalami na mboka République démocratique du Congo ezali
coup d'état pour ceux qui coup d'état te na bapel nyonso ndenge salemi pour la transparence attend la publication ya ba résultat balingaki ko tenir en compte ba PV ndenge salamaki na ndenge ba témoin bazaki wana lokwa ba sali bakangi matoi ezali coup d'état mutu salami oyo ekoki na mpe kozala stopper pouvoir ango oyo eza yatina te à tout moment nde likambo za wana po bato ba comprendre po bato msundengo lobi ce que ça ba o tam susu ba kanisa ki voilà et s'il est leki à côté non c'est pas un pouvoir ou eza pouvoir te ou eza kuna ouais eza ba tricheur so itoningi sika mwa mukeboye ba okende la bango bazo mekati yango tozo yebisa bandeko oyo moral na bango elingaki ezala entamé bazongela combat bazongela résistance bagrimace bandaki bandakala solo balandi radio lisanga boyoki tozongela combat tozongela résistance tokoba pouvoir o eza ya ba tricheur eza coup d'état eza pouvoir te nzete eza pete to sekwe ekoki kokweya à tout moment wana eza malobo elobaminde na radio ya le 20 décembre 2012 onga na bisiko ekokani na elobamaki na le 20 décembre 2011 otosalaki na Alexis Kalunga poko elamu esika nyonso bozwami oyo ezaki webene kitenge Alexis Kalunga pena pesi yo mbote na libota no mobimba ciao ciao balandi radio lisanga ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala